belle vie oyo lelo bato bazomona belle vie. Je sais pas ce qui a ko contredire nga to ba ko contredire nga. Belle vie oyo bato bazomona belle vie lelo ndenge biso zebeli histoire c'est Richard Mukoko. Abeteli nga te ke nga na souffrant na obela abeteli nga te to solene ndeka to solana ye. S'il faut dire na genre ya bato neti Richard Mukoko. Oh là là. Bomoni bino moko ngonga supporter te genre ya liwa o bato biso topesa respect aujourd'hui babenga ye le coach. Ebele o baya pemina Richard na bayebi te. Ebi Richard Mukoko wana. Solo ni samedi. Ai. Na c'est dia. Mais ni pour so benga dia. Dia na mo soutien. Abi petit na nga. Na yebi te so eza makambo nini nga pena ba film na kota so. Ngabi ebonga pa bela. O pa bela na jouera pena bela benga nga pena soupe. Abi problème. Abi na yebi te problème te loko te mais bela benga nga so. Moni mutu temps déjà vanja lobi kai bela benga nga so. Et lobi dit. Et parmi la blogue les autres ça fait partie. Tout comme il ne confirme pas. Il y a lobby tout comme c'est une bonne personne à Ebiso Bellevue. Il y a ma vie qui a été facile. Que bateau ba ya pemé na soki baza mabe tanga zo yipse a pesa litu facile à Ebisa. Tanga yo kai. Donc on induire na mabe. Entourage na EP ça fait partie ya kota Richard Mukoko musika. Oui. Wana koloba oui. Puisque de belles filles mon gros salon. Wana koloba vrai. Na koloba pena sincèrement. Oh ya yebisa nga. Déjà ça ba genre ba oyo. Pour un problème dans la discrétion mon bout abomba. Pourquoi pas luka place musuka OK. Kokani kokende na bakuka, kokani ko bakuka komate. Pourquoi? Parce que ça na bela. Pour ça semblant. Donc c'est la bino limite. C'est la biso limite spirituellement nga benga ngo spirituellement. So za mutu ya koto yoko. Donc so za mutu ya sila pas belvi okoma ti. Aolo ba frère. Wana eza bango moko ba autorité à deux parties wana to bino kaka bato bo travailler na bango to ba na yebite côté là wapi. Hein? D'autre part yo momo na te que deux parties wana ebomi te ya tamboka. Les parties wana ebomi théâtre ou comme non le bomi hein bomi parce que un artiste n'a pas de limite. Apparemment yo pe ba comme fino muke o le qualifie na bel artiste. Et papa ba bela za la lelo lengi mtu bakati ko lelo. Non ndengona ndé ba bela nga wela na ngati. Soki zaki na kusunga mwa sima muke. Ba artiste belé o baza na kati ya bela ko za pemela Bellevue. Bayibi Richard wana lelo te. Bayibi Richard depuis Mokoto 146. Nangiringi tant na bi Mokoto et belé ba comprendre maman Mokoto 146. Ezaki le quoi centre de formation. Oui, de fin Junior Nzambi mwana 9 ans. Nzambe ya bomba molimo na ye na kimia. Na ko citer même Dakosa benga Richard oyo depuis abenga coach lelo te. Hormis Dakosa ezane belé ba yi Mokoto 146. Diamo le pont mo boye mwanda ko étage banda ko tungoma à l'époque ko esila déjà. Donc moi banda ko tungoma mwanda ko mwa mukezalaka wana ezalaka centre de formation en tout na art na montage na makambo nyonso na réalisation. Et puis tina aloba boye ba fe ba masumu ana ba yebi Mokoto 146 wa. Oh c'est Mokoto 146 ngo ezaki vraiment base pour na artiste et comédien belé. Je te le dis. Na yebi si yo maman Mokoto wana Mokoto 146. Bon, na rota ba commentaire ebelé te. Et puis année on azo beza ba année oyo te. Na ba 2008, ba 2006, ba 2000 to ba année wana. C'est un grand tala to perdre. Pour perdre une tête bien faite. Tiens Mukoko wana zo. Ngana ba no benge soki ngai peut-être na kompi ko zo ko sala moi scénario puis moi 10 épisodes, il y a 8 épisodes grâce à Richard. Makamso na yo ko ngaka ndine internet no tala boy asala ki boy na yo tona na internet
non na information vraie te mpona tuna mpo belle vie oyo ozoluka belle vie entourage nde kaka nde mote peut-être ye na entourage ye kokotisa ye mwasi oyo ndeni belle vie azalaki tozalaki ngai liyanzi belle vie Richard Mukoko po peut-être banda oyebana bainformation temps à autre. Et d'autre part yo moko omona te ke mosala na bino eza ya kokufa lelo nde ekoma bakuka na bafamille libota. D'autre part mpe bino moko baartiste bomona te ke bozobebisa mosala na bino ya kokabwana ke soki oza kote okóma kote te batiela bino disons frontière wana eza kobeba wana mpena mosala eza kobeba savi quoi siko ntango oyoka Richard Mukoko na Congo Central akoma importeur eza omoni moto tellement moi guerre moko eza entre belbi sila oyo azoluka bimisa baargument oyo mpe azoluka bimisa baargument po bato ya nini baobimisa baargument ke akoma porteur olesaki ye otikaki ye Mukoko porteur mais alesaki atikaki ye mpe preuve ane na ntango ayaki matanga ya junior nzambi ke son âme repose en paix abande kozanga na place ya kolala akoma ye kobuka na restaurant ifo azela bato bakanga bakende po abukana wana la patronne elle était au courant soki alalaki wana seke la patronne azalaki au courant comprendre mais je ne pense pas selo bainformation ebimaka ebima mpe ka epa na bino moko bato bazoloba bato mosusu omoni ayaka na via moto azolandela kaka yo nalobi oyo nga nayebi pa Richard Mukoko afingi motu te toli na nga motu te ozwa yango mpe mabe te ce n'est que la vérité oyo nga nalobi. Voilà, chers internautes, vous partout dans le monde pour nous l'émission de il y a la presse des stars qui se présente par votre humble présentatrice Grace Makola, la fabuleuse. Et Kinshasa, ngana yaka liboso na bino pamba te toyokaki liwa ya Richard Mukoko fongido epesi trouble toyoka bakuku baoloba ndenge mosusu na famille libota mpe ezobima ndenge mosusu yango lelo na ngai nazwela bino papa ngonga ye ayebi vraiment Richard Mukoko bien oyo aza mwana ya Richard Mukoko aforme ye depuis et aloba na biso qu'est-ce qui se passe au juste oyo tozoyoka lelo eza yango ou pas akomaki porteur akomaki pharmacien donc na oyo asalaki te na vie à cause ya kotika ye na famille libota yango lelo nalingi nasolola yango na papa ngonga bonjour et bon après-midi. Bonjour Makola. Un mot d'abord na bato baotala biso partout dans le monde. Je vous salue. Merci beaucoup na babone na biso ya senga na bino bozala toujours branché spotier bolanda émission na biso du début jusqu'à la fin pour na comprendre vrai cause ya Richard Mukoko et pour na comprendre o bakuku bazoloba eza vrai ou faux ou soit o famille libota eza koloba eza vrai ou faux pona liwa ya Richard Mukoko. Papa Ngonga boni santé mikolo to mona ote vraiment santé eza nango bien comme na koloba santé eza vraiment très bien mikolo so bana mona nga te nazalaki vraiment na Kinshasa te nazalaki na Matadi obino nyonso bokomi kaka bato Matadi. Oui, puisque bon alobi mbisala na esika mai etsolaka namoni mbongo Matadi ye bon nzambe akosunga nakoloba teke ye te nakoloba teke ye mais nzambe akosunga kaka. Parlons de Papa Ngonga, comment obandaki makambo ya théâtre, c'était à quelle année et là nini epusaki yo osala théâtre? Vraiment ngai théâtre bon nde bato mosusu balobaka eza ine nga théâtre ebandi lelo te nga théâtre nakoloba ebandi ngai ya kobotama puisque à partir ya baage ya ba 7 ans 8 ans déjà na bandaki koréunir bato nga nakoli na makala nga abotami na makala nakoli na avenue Kisangani wana soki na Kisangani ba 81 numéro po otuni bayaya oyo bazalaki wana baoyesa binoke banda obenga ngai Masunzi donc wana koma mwana banda obenga nga to ndolakake comédien donc nabotami nango mais nde balobaka il faut qu'il y ait une orientation vraiment toyei kozwa baorientation epai ya bato baoriente biso si ndenge toyei se retrouvaki epa Richard Mukoko mbala moko ou avant on se retrouvé epa na ye ozalaki na place moko quelque part bon epai ya Richard Mukoko okutana na Richard Mukoko ebandi mpe lelo te ya sa date
bande eza pena ya lelo te ya 2025 te Richard Mukoko eza kudu YouTube pe ye te po YouTube créamé na 2000 si je me trompe pas 2005 année où YouTube s'est créamé en 2005 mais biso siko tozala deya na Mukoko avant 2005 evoluer na ko évoluer na ye aza mutu oyo tobandi ne lelo te. Avant 2005, bah, 20 quelques des années. Oui, oui. Il y avait une publication où il a publié na Facebook. Na kotambu banda watambu ane tokendaka day mobi na yolo. Tokangaka totelemaka ngai ye lianzi. À bénir banana. Voilà. Publication wana na tango ya publier eloko wana moni kaka non nzambe pambola bato oyo. Aza pembeni na nga na fidélité na bango po banda otambola ngai lianzi na ye Richard Mukoko deya. To bengaki deya. Oui, c'est ça. To benge fondé tout ça. To bengaki deya qui signifie directeur artistique. To bengaki deya. Mais bon bénéficier au moins na sagesse na intelligence azaki non. Bon, so na ko loba lelo so nga na ko mosala scénario c'est grâce à Richard Mukoko. So nga na ko pena ko sala scénario. C'est grâce à Mukoko lelo atiki. Soki nga na yebi na famille Libota. La famille Libota ye mkambi manga te. La famille Libota nde ye pa ya Richard Mukoko. En sens nini? Bellevue oyo lelo bato bazomona Bellevue. Je sais pas soki ako contredire nga to ba ko contredire nga. Bellevue oyo bato bazomona Bellevue lelo ndenge biso toyebeli histoire. C'est Richard Mukoko. C'est Richard Mukoko. Puisque biso toyebi comment Richard Mukoko a évolué, comment Bellevue a yé kokota, comment Bellevue a yé ko panzana. Toyebi Richard Mukoko parmi évolution ya Bela, Richard Mukoko aza na kati. Et puis aza premier. Aza premier à contribuer à ubélé na ba film, à part ba film. La formation. Oui, la formation, oui. Oui, la formation pe. La formation comme scénario. Akolo ba ye. Soki ezaki na kosunga mwa sima muke. Ba artiste belé o baza na kati ya Bela. O aza pembeni na Bellevue. Ba yebi Richard wana lelo te. Ba yebi Richard depuis mokoto 146. Na ngiringi tant na bi mokoto et belé ba comprendre maman mokoto 146. Ezaki le quoi centre de formation. Oui, de fin Junior Nzambi mwana 9 ans. Ah, Nzambe ya bomba molimo na ye na kimia. Hein? Mokoto 146 wana na ko citer même Dakosa. Dakosa benga Richard oyo depuis. Abenga ye coach lelo te. Abenga ye coach lelo te Dakosa. O akufi oyo Dakosa benga ye coach. Mokoto 146. Hormis Dakosa, les années belé bayebi mokoto 146. Diamo le pont moko boye mwanda ko étage banda ko tungoma à l'époque po esila déjà. Donc moi banda ko tungoma mwanda ko mwa muke ezalaka wana, ezalaka centre de formation en tout, na art, na montage, na makambo nyonso, na réalisation. Et puis tina aloba boye ba fe ba masumu, bana bayebi mokoto 146 wana. Oh, c'est mokoto 146 ngo ezalaki vraiment base pour na artiste et comédien belé. Je te l'ai dit. Nayebi si yo maman mokoto wana mokoto 146. Bon, na kota ba commentaire belé te. Et puis année on azo beza ba année oyo te. Nayebi ba 2008, ba 2006, ba 2000 do ba année wana. Si télévision quelques films oh Richard Mukoko asala na belé. Na ba chaîne. Bon, et pas Bellevue kandi nayebi te ba nombre ya ba film oyo ye atsa. Quelques te na wana na koyeba te mais akoma ebele akoma penza oyo asala ebeta oyo yebi eza est-ce que na Bela eza film oyo ekota na ebeta te ba film après te ebetaka mais il y a une différence na ba film ya Richard Mukoko na ya bato misusu. Bon différence wana nga na koyeba te puisque akokoma film nga na ye na tourner na yebi te ke oyo ye muta koma puisque na Bela so muta komi film nde biso to ya tourner to yebaka te eza film nini film ya nani ezala moi pas pour acteur ba ke film eza ya kingani ezala film boye bo tourner ici les côtés na Bela. C'est pour cela bo benga autorité morale ya Bela
Nzambe ya écriture po boyeba bato bakoma film te. Bon, ekoki pe kozala bongo, ekoki pe kozala bongo te puisque vérité ezala kaka na kati ya boîte, boîte nde toyebaka vérité nyonso. Parce que d'autre part misusu baoloba ntango Richard Mukoko abandaki koapportele Belgique kandi bafilme misusu ebandaki kozala na sens. Et aujourd'hui ekóma na bafilme mosusu bajoue na bango bien mais histoire nango eza terre à terre. Bon, par là vraiment na koloba bato batalaka biso baleki biso batojwa na mayele. Bonga maloba eloko wana. Bato batalaka biso baleki biso batosalaka mosalana na koyeba. Eloko wana oyo lobi nayoki yango mpa na yo te. Nayokaki yango déjà ntango défunt atiki biso que son âme repose en paix Richard Mukoko. Nakosangana oyo nayoka mpena bato bafilme Richard akoma ezalaka na sens bafilme oyo eza vraiment na omona mwa bafilme bon bato batalaka nde peut-être histoire ekokobanda nango bien na katikati ebebi ekobanda mabe ebongi na katikati fin nango ebimi na sens te par rapport à ça. Voilà dans na sens wana donc yango bato bamonaka puisque bato batalaka nde bayebaka histoire totali yango ememi biso ndenge nini. Quand toyotala histoire ememi biso ndenge nini donc dans ce sens. Parlons d'abord de sa mort. La mort de Richard Mukoko atika biso depuis le 6 mars 2025. Ekutaki wapi? Histoire ngai ekutanga na matadi nde nalobi. Tabenganga pire petit nanga mo boye Blanchi je t'aime. Je t'aime tabenga ngai. J'étais surpris. Avani na bandai kutu kosokola. Atindelenga liboso, atindelenga capture mo wa capturaki ya Vincent Louise. Parce que Vincent Louise m'a publié qui. Il a su capture wana à la tali abi pour nos informations vraies, il faut papa ngonga. Atindelenga bon ataki na douche na comprendre. Ko le fait que moni réaction te, moni appel na ye koti ya Blanchi, que je le salue. Quand on appelle na ye kota, ve boni bien, neni santé bien. Ba news ya te te ba news ezate. Abi oyoki te ngam na yoki te. O tano photo mo na tindeli wana mais kana vérifier pour nos informations vraies na robengo susima. Tano telle photo mo na photo ya Richard Mukoko mteme. Panzani ngai. Na telle siko be écrit ya Vincent Louise ndenga publié ki na sepe na page na sepe na nini. Namoni ke Richard Mukoko akufa. C'est vrai. Pour prendre des informations vraies, habiter. Na bengi belle vie. Na benga pena belle vie. Je peux même te montrer. Na benga belle vie. Na bengi belle vie. Puisque Nathalie, mtoko oyeba, makamuna izaka belle vie. Wano oyeba par rapport à Kalande Bazalaki. Oui. Na benga to solo l'année 13 minutes. Na benga par rapport à Kalate. Na benga ye par rapport ya kozala na ye. Mais yo bande koyeba kati lo bazalaka à bon terme. Oui, nayebi. Bon nayeba ke lo ni ekabola bon. Nayeba na nte. Makamso na yo ko kanda na internet no tala boy asala ki boy. Na yo to na internet. Non na information vraie te pona tuna. Pour belle vie ozo ka belle vie. Entourage ndeka ndem te peut-être na entourage e ko kotsa e moso ndeni. Belle vie azalaki tozalaki ngai. Liyanzi. Belle vie, Richard Mukoko. Ou peut-être qu'on doit y avoir l'information de temps à autre. Ou peut-être déjà, on a li, n'a lié de quand tu côté li, bella. On a relambé la bino, lié. Ben. Tant à confirmer que Richard Mukoko a zaki. Tant à confirmer que Richard Mukoko a zaki, je prends le téléphone à na quoi est na maboko. Quoi est na maboko. On dit mais kati. Ni na bengi liyanzi mutu nanga ezo sonné ma yatikala ya koyambanga te na yo zonga na ba réseaux sociaux poli na ba publication na besili Richard Mukoko za so wana ekomi confirmation nanga na zaka ndingo wana obi na lela na niveau moko za taille kishikoyo antoine ara bien mais oyokaki abelaki qui a zaki na problème moi ba belle ya Richard Mukoko nga tikala yo kango te to solo ni samedi ayi solo ni samedi to solo ni de tout et de rien da yebisinga yi ngonga nga pena nga se deya mais nini po so benga deya
Fini pas. Oh, t'es bien. Bien, Abi. Ah, bien, non, mon soutien. Y'a nini. Si, hein, vidéo Abi, ngai, petit nanga, pour c'est un vieux, hein. Moi. Abi, petit nanga. Na évité soit eza makambo nini. Nga pena, ma film na kota su. Oh, kota su te. Nandeni. Nga pena ko benga ngai, ezala su te. Nathalie. Ngabi, oh, ebonga pa bela. Oh, pa bela. Na jouera pena, bela benga nga pena suti. Ngabi, problème. Ngabi, na yebi te, problème ite, loko te, mais bela benga nga suti. Eza parmi ba cause yo Nga tuni e. Ebongo soki bela zo benga yo te. Bo mto abi, na yebi te. Ka ndenge bela benga nga te, bato musu pe, benga nga. Antoine na oloba vrai. Na oloba pena, sincèrement. Oh, ya yebi sa nga. Abenga nga te. Abi, deya problème eza te. Quand on a conscientisé na ipsi deya moni YouTube kolo YouTube azala ne ataza na États-Unis. Akatela ngo bato te kingani kaka foza na YouTube. Nga na créer ki mo eloko moko boye deya ya kotaka nga maboko. Wana tosoloni samedi ka oyo. Deya d'accord. Ça va soko mi presa nini? Benga nga na koya yo yebi. Bosoli samedi ya le 2 akufi jeudi ya le 6. Oui. Jeudi le 6. Benga yo mona. Papa Ngonga yo nde tozwa information ya vrai. Po toyoka na internet kuna cause ya liwa ya Richard Mukoko eza premièrement nanu ndenge akoma ignoré na Bellard bande kobengesi na bafilme ke ye moko aconfirmaki o déjà samedi le 2 mars avant 4 jours ya liwa na ye éclaircir bato baotala biso eza vrai ou faux. Bon, ngana koloba nanu mpona ye mona deya Richard Mukoko c'est une personne oui, bah, un problème, il a passé. Il faut comprendre qu'il faut avoir un problème. Et puis, il y a un problème. Mais, nous devons éviter pour comprendre quoi l'au-delà de la maman passe. Il y a un problème dans la discrétion, à Bombango. À l'obélango, bah, tout est pour, bah, tu vas passer conseil, tout, bah, tu vas méganter côté à Théama. Moni, mon temps déjà vendu à l'obé, gai, bela benga, gai, sou. Le vidéo. C'est que parmi les autres, ça fait partie. Tout comme, il ne confirme pas. Mais dans le lobby, tout comme, vous allez mourir. Azam mutu azala na batension na ye. Azam mutu oyo azana ba raisonnera moi trop. Donc na ko raisonner moi trop na ye, ça peut amener le crise. Pour ça c'est. Azam mutu raisonnera moi makasi. Ça wana zo mona Richard Mukoko. Azam mutu raisonnera makasi na bomba kana. Mais c'est que biso toyebi il était sage, intello, tant monena na belle art bande ko simba lifiki. Pourquoi pas luka place mususu ok kokani kokende na bakuka kokani ko bakuka koma te. Pourquoi? Parce que ça na belle art. Pour ça semblant que tout ça na né tout ça toi na ba toi artiste et toi na deux mondes différents. Deux mondes différents dans le monde na biso ya art hein. Ça na bakuka ça na famille. Donc bah c'est la bino limite. Bah c'est la biso limite spirituellement nga benga ngo spirituellement. Puisque so ça déjà mutu ya koto yo koma. So ça mutu ya koto yo. Donc so ça mutu ya sila pas besoin okoma ti. Na oloba vrai. Wana eza bango moko ba autorité ya deux parties wana to bino kaka bato bo travailler na bango to ba na yebite côté là wapi. Hein? D'autre part yo momo na te que deux parties wana bomi théâtre mboka. Deux parties wana bomi théâtre comme nga olobe bomi hein, bomi parce que un artiste n'a pas de limite. Hein? Dès biso artiste yebisanga ndenge nazalaka côté boy. Pe na ke babenga na Cameroun na okende te. Pour tu comprends. Na tout non question et curiosité. Na ba film wo tourna wana ba caché ba tiela bino nti combien? Ba caché wana ko yeba na te za mapa di pe yeba.
eza mwa pasi toyeba mais eza bambongo mo boye daka bino Bon, po osala projet na yo na basalaire wana sikoyo ndeti bambongo wana ekoki koyede biso pourquoi soki eza continuel soki eza continuel ekoyede soki ndeti semaine oyo na tourné semaine tokota na tourné semaine wana na tourné ekoki koyede mais soki eza ke na tourné semaine oyo bakati nga 3 semaines 4 semaines na otourné te monike oyo nazwaki wana esila nango est-ce que bafilme yango mpe eza international bafilme na biso oui bon par là moi je peux dire c'est pas international puisque bafilme na biso ezalaka kaka limité na lingala bafilme eza international eza bafilme oyo producteur akoya azwi yango atraduire yango na langue nyonso voilà atraduire yango na anglais atraduire yango na français atraduire yango na allemand atraduire yango na kichinois moni ntango batraduction esalama ezolakisaki na chine ekokota mais biso yebisanga biso ezaka juste pour une communauté surtout communauté congolaise donc bafilme na biso ezalaka limité place wana nayebi te pourquoi eza na communauté congolaise malgré baza na bapoto malgré baza na nayebi te soki eza international mpe ezaka national mpe eza local nayebi te pourquoi moko bamisusu baza na allemagne bamisusu baza na angleterre mais c'est une communauté congolaise donc esukaka na biso na biso eza yango international te voilà on ndenge nazwa comme une bonne réponse c'est ça mpona eloko wana mpe naloba yango bato mingi po biso toka bainternational mpona nini po bato baza na angleterre batali po bato baza na nani batali bato baotala na so les congolais oyo bazocomprendre ka lingala c'est la communauté voilà oyo bakomprendre ka lingala donc malgré boza na allemagne baallemand bakokomba koyoka na bango te parce que bango bakoyoka te puisque monoko ezoloba eza ya bango te batraduire yango mpe te eloko bakosala makasi po ekoma international bameka mpe kotraduire bafilme na biso peut-être ekokoma international mpe baluka baréalisateur ya makasi ndeti baviron nzambi baluka nayebi te bamerleniwa baluka bango wana nde peut-être qualité bakosala ekokoma ba international merci beaucoup papa Lianzi mais papa Ngonga plutôt Lianzi masa question nekoya na mikolo mpe naomona bino mibale te na Lianzi ngonga ebetaki tozonga kobebana na Lianzi tozonga nanu oleka te wana muna ngai voilà tozonga eloko moko naloba nao mpona Richard Mukoko ntango tojoue mpa na ye na couleur tropicale ezala na couleur tropicale wana ezalaka groupe ya Richard Mukoko papa tojoue ngai na Lianzi tobebana tala kaka Richard Mukoko akoka kokabola biso te rep ekatana Lianzi ake na ndenge ngai nake na ndenge na ngai les jours suivants rep me bakomprendre te ke ngai na Lianzi toye nzela moko epuis toye kojoue de ya banda Richard Mukoko avanda atala bi eloko oyo bino bosali bolakisa yango mpe bato donc wana ezalaki parenthèse mpona olobaki Lianzi wana munanga ata tobebani lelo toyebi ndeni tosolola toza kutu kuna te toyebi bino mibale nde bofonctionnaka soki tomoni Ngonga tomoni Lianzi d'autre part yo moko omona te ke mosala na bino eza ya kokufa na biso eza ya kokufa et en plus bino moko boza koaccepte yango lelo nde ekoma bakuka na bafamille libota d'autre part mpe bino moko baartiste bomona te ke bebisa mosala na bino ya kokabwana ke so oza kote okoma kote te batiela bino disons frontière wana eza kobeba wana mpena mosala eza kobeba savez quoi soki tootala bafilme un artiste na confondre te nabika un artiste que ce soit musicien que ce soit comédien azala muta donc aza na limite te eza teke soki osalaka awa ozalaka awa non un artiste aza moto aza indépendant eza mosala na oti dis-moi mosala ozosala estce okozalaka focaliser place moko soki babengi oto ezosenga mosala na yo ife esala okede pwani ntango toya baartiste il faut topanzanaka mais il faut bopanzana bino so bokomi opanzana bakomi koisole bino nde batiki Richard Mukoko eloko oyo nakoloba ebandi lelo te moi eloko ya kokanga baartiste na nga ebandi nango lelo te ebandi temps ya basede nakoyebisa yo basérie ya Kilimanjaro bapolitere bazalaka naoyeba Placide soki na nani wana bazalaka ezalaka soki Placide eza baacteur na nga bango yeyo bakokende mosusu te
peut-être longo côté ba nini et au comme na ba tamoko même quand na temps YouTube oyo puis tu vas belle vie bango ba keboye na sila ba keboye toke na lemba tango nana takaza ye bata lemba bazwi nana takaza bakomi ti ya lemba bata bandal bakomi ya la bandal peka kope na bandal bata bandam tu ojouer pe kope na lemba bata lemba tu ojouer pe kope ibani na lelo te sans pourtant ba se rendre compte que rolo il faut ka ngonga rolo il faut ka lianti rolo il faut ka dacosta rolo il faut ka eloko wana ebomi so bandi otala ba pièce yango mona ebomi ba pièce musu akojouer se patron te nesi nani bato bayebi makambo nalo bato bayeba oui bayebi bien sûr na chaîne moko boye nazwa boss ngonga ngai nazwa filme principal ngai bon eleka je pense pas maswako pas maswako nazwa boss ngonga un patron qui ne sait rien un patron awuti mboka aye rejoindre aye ko remplacer petit frère ne moko boye akendaki malala akekufa tala mutu atanga te eloko te un patron moko bauti mboka ya remplacer omonaka eza na mwa sens batie au patron donc na oza ya nini donc ezo concorde nango te mais ezala kaka besengai mutu moko azalaka mwa commune moko abonga kende ashwa mais oyo ezaka filme bene bandi patron kingai wana te wana oza contre ya kosakana te mutu akomi filme wana antuka na koyeba mwa ndambo nayebi ya parti ya Richard Mukoko na kokondane sa kobanga te sa kobanga vraiment papa apparemment yo mpe bakoma ofino moke oleka lisu na bela te papa babela ezalaka lelo leki ye mosu bakati leki yango ndenge wana nde babela nga awela na nga te benga na ye to benga te na vani mais eza bilongo ezongaka kaka na basina wana biro na ye eyebi wana biro nde eyebi siko nini esalaka bango base comporte bongo eza biro to bango mokaki leadership tu sais quoi par ça ya kobomama te soit na bangi soit nini moi je connais Benji bien bato nyonso bayebi pa Benji ngai na bango nsima eyebi Benji te eyebi ye te comprendre siko oyebi na sens ni c'est une bonne personne c'est une mauvaise personne akangela bato bakanda na mitema asilika trop Baby c'est une bonne personne mais il y a mabe ezaka ke apesa litoyi facilement oui facilement comprendre c'est une bonne personne ayebi so belle vie il y a mabe ka eza apesa litoyi facilement oyo bato baoya pembeni na ye soki baza mabe ntango azoyebi se aopesa litoyi facile ayebisa ye ntango ayoka ye soko induire ye na mabe entourage na ye mpe ça fait partie ya kotia Richard Mukoko mosika oui wana koloba oui puisque de belles filles ye moko akosala yango te de belles papa mama aoyebisa o de belles filles ye moko siko ntango oyoka Richard Mukoko na Congo central akoma importeur akoma pharmacien donc eza mosala oyo asali te na vie ke akoma na mwa badifficulté epusi asala yango esala nde nini te likambo na ya porteur na matadi bato baloba matadi efo ya pharmacien non pharmacien non akoki kosala nyonso mais porteur te okaki kosala nyonso mais porteur te ata badifficulté yango eza porteur eza omoni moto tellement mwa guerre moko eza entre belvi sila oyo azoluka bimisa baargument oyo bazoluka bimisa baargument po bato ya nini baobimisa baargument ke akoma porteur olesaki ye otikaki ye mokoko porteur mais alesaki atikaki ye mpe preuve ane na ntango ayaki matanga ya junior nzambi ke son âme repose en paix abande kozanga na place ya kolala andolala na restaurant Bellevue Richard oui alalaki na restaurant Bellevue oui ozanga place ya kolala mpona ntango ayaki azalaki na esika te akomaki kobuka na restaurant ifo azela bato bakanga bakende po abukana wana la patronne elle était au courant soki alalaki wana seke la patronne azalaki au courant comprendre mais je ne pense pas selon bainformation ebimaka
ebima peka epa na bino moko bato bazoloba ba bato misusu omoni ayaka na via moto azolandela kaka yo bon soki amonaki yango vrai je sais pas mais ndeti nayebi Richard Mukoko ata aza na difficulté na place ya kolala aza na baleki ebele surtout na Kadafu Viron Nzambi leki ya Junior Nzambi que son nom repose en paix Viron Nzambi aza na place oyo akozwa Richard lalaka ta je ne pense pas mais genre ya moto oyo azalaki na confident te ça peut être possible bon lolenge na ye mpe alobaka te ça peut être aussi possible mais je ne sais pas tozo confirmer te mais basango wana mpe kokai mpe kokóma na mato ya autorité morale elle pouvait aussi faire quelque chose mpona moto aza kokola base na ye oui lokola asalaki eloko te est-ce que c'est vrai que ekomaki na matoi na ye soki ekomaki na matoi ndenge asali eloko te sanangaki ke lui ndako oyo akomaki wana boyebaki yango to boyebi yango kaka ntango akufi ndako wapi oyo place akufelaki place akufeli antuka ngai nayebi te yo mpo oyebi te nayebi te ngai nasololi ne samedi ayebisi ngai makambo qu'il n'est pas souffrant abeteli nga te ke ngai na souffrant naobela abeteli nga te tosololi ne nde kaka tosolola na ye s'il faut dire na genre ya bato neti Richard Mukoko oh là là bomoni bino moko ngonga supporte te genre ya liwa Richard Mukoko akufeli kotala ye nde azalaki kotala ye nde encadré nde aformé oyo bato biso topesa respect aujourd'hui babenga ye le coach e lelo akufi na position moko boye moto akoki kosoutenir ye ebele oyo baya pembeni na Richard bayebi ete ebele oyo baya pembeni na Richard wana bayebi ete bayebi Richard Mukoko wana vraie histoire ya Richard Mukoko po yeba mbe faut kizala mokoto 46 mokoto 146 faut kita kuna nde oyeba vraie histoire ya Richard Mukoko courage oyeba vraie histoire ya Richard Mukoko mais okomi déjà na lie familial place libota ezosangana oui nasolaki na mwana ya mwasi belle riche Mukoko tolai na ye ayebisi nga bangonga to meka nano kolekisa na makambo tokosola ya ebele ezali donc seke ya ebele vraiment ezali même na niveau ya famille même na niveau biologique famille artistique oui famille artistique famille biologique donc yayebisi ngai ebele eza tokosola donc programme na ngambu na bino baartiste comédien nanu te baprogramme ezali baprogramme esalama déjà namonaki CG oxygène déjà namoni puisque ndeti ngai nayebi naza na plus de 7 groupes ya hommage ya Richard Mukoko mais ntango otanga plus de 7 groupes ya oyo baza kose préparé mpona organisation ya cérémonie ya matanga nde koleka seki azalaki motu monene pourquoi il était négligé jusqu'à ce point par là vraiment nayebi te ya makambo nzambe kaka c'est un grand tala to perdre une tête bien faite Richard Mukoko wana ozomona na sagesse na intelligence bato mosusu bamoni kaka o paster John aloba totia yango na cercle akende na bangle no na bato mosusu bamona kaka wana kufi bato ozotele banini boye aza nani c'est une grande personne nga na bana obenge soki ngai peut-être nakomi mpe kozwa kosala mwa scénario mpe ya mwa 10 épisodes ya 8 épisodes grâce à Richard Mukoko atiki combien d'enfants 2 enfants nde yango bakoli moko akozala pe neti ya mwasi akozala neti nga na taille mais peut-être na âge non bon ye moko wana aza mwana moke aza mwana so ya 69 Richard Mukoko aza mwana 69 soki akobota mwana ya liboso calcule na âge ne akoma ta na mwa po bango botaka 20 calcule ma âge nakoma ta na mwa akokozala pe mokolo nanga nani mwana na ye oui mais les gens akozala mokolo et puis mwana ya mobali Beni wana soki otali lelo bon violent aza mokolo na ye
mais soki batelemi na environ aza molai petit mais costaud. comprendre aza bongo so te mandefu donc oyo ndima te oyo mwana bijari so teli oyo ya mwasi oyo bakoli koli mpena okoloba nini mpona bana wana osha mokoko atiki parce que nayebi ke na matanga dadi makambo ebimaka Belinda Kandi arécupéraka au moins dati malgré mais esala epe oyo aza lelo tokoboya te maintenant na bana ya Richard Mukoko conseil puis ekoki koapporter quoi na baartiste oyo batikali na baartiste obien na bana olobi moko mpona bana et puis oyo neti baartiste bakoki kosala mpona bana wana batikali bon toyebi ke ezala nango ka nakozwa bana boye mais et après ekomaka makambo ebele na kolinga kaka bana tellement bakoli bayebaka ndeni angle nini bakosoutenir bango ata bakotikaka bango bazalaka meme bien balakisa bango moins kopeshe voilà oyo nakolobaka yango bolakisa bango kopeshe na place ke bozwa bosala bango eloko moko eza ke po fur et à mesure soki bokotika bango baévolue na bana bango moko na ndenge ya bana eloko esali nga nanu mwa bien moke mpisi batiki bana bakoli ya mobali wana abimaki licencié année passée si je me trompe pas atangisi bana Richard Mukoko wana atangisi bana komi bauniversitaire donc basisi mpe baclasse na bango donc ya malamu eza kaka alingaki bana na ye aproprisaki mpe bana na ye batangaki bakoli bazala makasi ayebisa Beni Mukoko na Belriche Mukoko c'est la vie eza vie nzambe nde ayebaka limite ya motu oyo eyeli biso donc onga koyebisa wana vie tout peut arriver akoyebisa bino mibale tout peut arriver tant que vous vivez po koyebana vie bosatendre na nyonso tout peut arriver olamuka mpe na ntongo liboka ekomi ya kokatana kotiela yango susi te puisque nzambe deya asala scénario na ye biso tozala na biso baartiste toojouer na scénario ya nzambe empesa courage kaka. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Toto Kabanali, Papa Ngonga Bongo te. Benga liyanzi mingi. Liyanzi aza masa na. Na yebi ki aza masa no mais. Toza ko beba na mikolo. Parce que d'abord ramena ko beba non comprendre te. Expliquer no batu bo weli peni kashi na liyanzi. Liyanzi. Ko na moni asilika mingi. Mwende tota net bonota manayi. Yena ta impa. Kanda ya lubaka nakubitu zife moko siko ngati ne mazala muta dus ngani kana dusa wana munanga to yeba na biso wana to yeba ni yana ko masolo mike mike awana lote zubo kuta po bolela papa ensemble na moko yamba to wana zo budget to yamba na te to sala deya donc awa magaya mbanga te na yebi ke na bengi na poka lelo to yeba ko planifier biso mbainde ni to ko sala to yeba ndeni to ko lela père en tout cas, tu perds vraiment. Numéro de téléphone na bato bolinga ba soutenir yo physiquement, moralement parce que yo za yaya bano batika. Peut-être mutoko le canal na yo pour soutenir bana et ensuite quelques dédicaces na ba oya yo. Vraiment na kosenga kaka na bato bolingi ba soutenir. Numéro na ngai personnel ezali plus 243 81 10 60 844. Je peux répéter pour une meilleure audition. Plus 243 81 10 60 844. Voilà le numéro de Vodacom. Il y a Orange Ezali. Plus 243 85 37 72 384. Ça, c'est mon numéro. Voilà pour soutenir. Ils ont un MPSA. J'appelle Orange Money, donc pas besoin sur la bana ya oui voilà, pas besoin sur la bana Richard Mukoko. Il peut passer par moi et il aura la facilité de recevoir na Belriche ou bien na Beni Mukoko ou bien Belriche Mukoko, on se la vraiment bien.
Quelques dédicaces na ba oyo pour toi aussi ça. Quelques dédicaces na ba oyo ngai Stino comme nayebi ke na Londres saluer yo ici kozali na saluer Mama Sola Kiama na États-Unis d'Amérique boza tellement ebele éclairage public na France nayebi ye moko boza tellement bitu balingaka te na bwaka bango balingaka te Larine Kenda na France nayebi ke na Lyon boza kuna na saluer lisusu mon vieux tellement vous êtes belé tala bandi okima Kimi vous êtes belé tellement hein salon Stino boss à Londres na saluer yo zambe na ngai soki na libuza caméra ba kombo kimaka nga mais soki na vandi nga mo ndenge boyaka à la prochaine on sera liste. Merci beaucoup, c'était bien. Liste. Papa Ngonga qui était comme un fils de Richard Mukoko na ndenge ya boulot ou a formaye ou a bimisi eti lelo pour comprendre que artiste moko azara na Kinshasa kombo na ye Papa Ngonga, c'était bel et bien ye pour informer biso apesa biso réponse ya bien par rapport à banungu nungu oza sur internet. Oui, pardon. En tout cas, il m'a ramené sur la lobby à Bojinga par défaut. Na lobby oyo nga na yebi pa Richard Mukoko. Fingi mudute, toli na nga mudute, bozwa ngo pe mabete, ce n'est que la vérité au nga na lobby. Merci beaucoup. Là, je profite aussi par l'occasion, il y a sa bonne fête, na femme mignon sur le monde, parce que nous sommes en mois de mars, aux femmes indépendantes. Ako kumba mutuka, ako kende Goma, au bundape pour namboka na biso, ako kipe kosa la brique, ako kipe donc kosa la tout, elle peut tout faire et bonne fête na femme mignon surtout le monde. Et un grand merci na mon équipe technique. Comme Africa Design, comme Africa TV. Restez branchés ce côté. Bon, manquez que. Viron Zambi, qui sali là où tu es. Salut Francine Kimpa na Londres. Salut yo ici aux Ali. Salut maman Mireille à Londres. On a payé si vous. Salut Bino, vous avez bien, merci beaucoup. Babisu bakatanya la prochaine tu la bango liste. Et appelle-moi la maman des garçons, la maman de Kairos Nzambi de Remède Nzambi. Bon manquer te pour na ba conseil, ba obali ba soutenir nga physiquement, moralement et bon apporter un plus parce que mutakoka na vie azarati ndinga na luba. Ce que vous pouvez retenir et moi votre présentatrice Grâce Mapola de l'émission La Petite Fiesta. Je suis née à Bakou, née na famille Libota. Naza juste au milieu du village, na osala musala nanga comme il faut. Lelo na yembeli bino Papa Ngonga, o azala Bella côté à Belvikandi. Et à la prochaine émission na yembela bino pe mutu moko azana côté ya à Bakou. Restez branchés, bota l'émission na biso tina suka et abonnez-vous massivement. Commentaire na bino vraiment ils allaient malamu et kobakisi la biso quand même mayele et on se retrouve à la prochainement. Bisous bye.